Papa Evi avandaka na Belgique te. Karine Mokonzi abota pe mwana mibale te. Pona kobakisa Karine Mokonzi asomba pe ndaku na Belgique te. Ba Chinois botika koya kokosaka ngai. Boloba boyali ba pire boyebi source. Karine Mokonzi Papa Evi akoma kovanda na Belgique avandaka te. Tinera ba voice tinera ba prevana nyonso. Benita ya soli na yo so za gentil otala eta mwasi na yo. Olobani. Mama limbisanga eza erreur. Bolinga distance to bike mabako ezaki belinga avanda na Belgique. Yo kesi londe na vanda boso ba yeko bisanga ke Evi azwa mwasi non kamwa. Alala rafi mo bono kamwa tempo eza bolinga distance. Na place nyata savon so akute na mwa mundibu mo nyati. Na boy lukuta. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bako ezaki belinga avanda na Belgique. Yo kesi londe na vanda boso ba yeko bisanga ke Evi azwa mwasi non kamwa. Alala rafi mo bono kamwa tempo eza bolinga distance. Na place nyata savon so akute na mwa mundibu mo nyati. Ba Chinois ya Karine Mokonzi. Soko lingaka Karine Mokonzi, yeba Karine Mokonzi, azana bandaku akozalaka Karine Mokonzi. Azala samba ndaku akozalaka Karine Mokonzi. Akoma maser akozalaka Karine Mokonzi. Akoma mwana ya roi akozalaka Karine Mokonzi. Akoma clochard alalaka na libanda na whisky na pembeni akozalaka Karine Mokonzi. Akoma enseignante akozalaka Karine Mokonzi. Karine Mokonzi aza icône. Icône babakiselaka ye makambo lokuta te, balongolaka ye pe makambo te. Icône elakisi star te. Icône elakisi vedette te. Napesa bino mwa exemple. Star boyebi yango bien elakisi étoile. Soki mo ebimi bomonaka bétoile bomonaka te. Mais boyebi ke na butu bomona bétoile. Surtout na période nango pe boyebi. Pe boyebi côté bétoile emonanaka trop. Mais univers ba planète belé na de bomonité. Pourquoi Tisikoeza mystique mystérieux? Donc icône. Karine Mokonzi. Mais pourquoi? Et pour que? Boya ko bakselanga wa lukuta. Papa Robondi mela biso. Baba Robondi melangai. Papa Robo ni melangai. Papa Robo. Papa Evi akoma na Belgique. Kuna ga musala. Papa Robo. Ade niko. Maréchal akoma na Belgique via ko kuna ga zabulo job ga chimba. Bozo ya kokose belé. Pourquoi? Et pour que? Likambo nini? Bodibo komisa Karine munene etanga za deja munene. Donc, soki bo bakiseli Karine Mokonzi, papa Evi akoma kovanda na Belgique. Sikwe kolongwa icône akoma nani? Po icône eza ya suka. Mystique, mystérieux. Titango boko trouver mystique na mystérieux.
simeloko monsieur Robima. Donc Karine Mokonzi aza déjà na obolukaka bolingi ni recherche aza nango bato tout baza na internet lelo na bato bana télévision Congo na ba politicien bachanza modèle ya kolobela no bazwa éducation Karine Mokonzi ya Sankara bazwa te ya Zakari Bababas Bababouas bazwa te ya Karine Mokonzi etant que une fille bazwa ekota bango na makasi etungula bango etikala tina makila aza icône. Mais pourquoi ko baksere makambo lukuta papa evi bolingo à distance azalaka toujours na Suisse yemo Karine alobi yango no kobota pe abota te po mwana alelaka te mutu alelaka Henrietta. Donc bébé oya botama ye ana tina ko déranger te Henrietta nde mutu ko déranger po ye mutu ebani bébé wana botama alinga basi talobi bon botikanga calme makambo nanga mona kosala bébé anga divisé par l'un po Karine asomi ndako bébé alobi bon ngana kozala likolo bino na se so bino boponise ngana ke likolo bébé avandi bébé ani ya bafilme ba bébé totalaka benene ou bien bébé à dessin animé. Les seuls moutungisi ya Karine Mokonzi na ndako wana Henrietta. Lelo Henrietta kotungisa ye, mikolo eleki Henrietta kamuta kotungisa ye, lobi pe Henrietta kamuta kotungisa ye. Mais bon, yami Balazali, Evi Junior Tshisekedi Kikuli. Non. Azate. Karine Mokonzi azana mwana moko Henrietta Kikuli. Karine Mokonzi azana mobali ya balaye Evi Kikuli. Karine Mokonzi mobali ne azali à distance. Bolingo ezo continuer à distance. Tauna babalanite bazalaki ba copain copine à distance. Bakomi ba fiancé à distance. Bakomi ba marié à distance. Ezala pona ba papier, pona musala, me bazali à distance. Nana confirmango Karine Mokonzi. Abimisi. Po makambu o Karine Mokonzi azo bimisa. Sikoyo. Na makambu ya Benita azo bimisa pe. Yaye azoloba même pas katikati, même pas un quart, mazo bimisa aclaircir alobiango clair papa evi na ye bolingo à distance asali ki se fete abakisi te po bamone minene po aza deja monene mais bino likambo nini likambo nini ba chinois balobi boluka kikangi yu boluka kikangi yu boluka mutu ya robote eza na ba mémoire moko électronique ya somo. C'est quoi ça ba chinois ou bien boza ba chinois te boza ba philippinien te bino. Ah oui, boza batakuna. Bozo luka nini? Problème nini? Tala. Bokeba. 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 Kanda mona yoki ya osakada te. Nkana banda bemission Karine Mokonzi abota te. Papa Evi azala musika aroya un jour. Mais non, baluki ba convaincre nga na change mission. Na boyi, o yoka mboka revine pa lobi. O landa ba chaîne na Karine Mokonzi, na so landa nga ate.
me balinga na lobi. Mais siko Karine ye alobi nini bolingo ya distance na oya ye mobali. Eloko eza vrai, réel. Papa Evi abala Karine Mokonzi. Oui, apesa mbongo libala. Bolingo à distance, bel et bien, eza clair, ezo monana. Mwana mi bale abotama te, eza clair, ezo monana. Ezo monana. Muta tungisaka asa mwana abotami, yemi bale. Mais mutazo tungisa toujours eza en retard. Eza en retard. Donc Evi Junior Tshisekedi Kikuli eza projet. C'est possible que Karine Mokonzi a salé mariage civil. Baïka ko bambi kangango. Karine Mokonzi a marié coutumier. To suki na nwana. Boniko. C'est Mokonzi yango mona ne lobite. Karine Mokonzi ye Mokonzi na bimisla ba misklete. To bamboka Levino président Tony Guerre. Nadine Mukendi la plus intelligente, ligne d'autorité. Bango tout ba vandi na chez Mokonzi. Ba beteli biso temps plein. Ba beteli biso 68 heures na semaine. Nan basali angote alenga papa robo na kinendima Evi Junior sabotama a séparé déjà na balabasi. Boy azape musulman. Ah oui. Pour papa na Aboubakar Kikuli alawakiba. Donc Evi Junior a kabwani na balabasi a botamina tasbir. Mais c'est quoi? Sera botamaki est-ce que vous bengena Ismaël hein? Pour modèle à séparer na maman na grande sœur kokamwa. Kaka kobima bimina dipumu. Après, si on bote bonjour, bonjour. Ayonde maman. Ayo la baronne, hein. Bon. A chanter, nengo botinga. Akwa kuna moka zolera. Onan. Ta grande sœur. Petit, arrêta. O botama ki diboso moza petit. Kala yape, mobali. Onan, o papa. Bongo. Azo trembleni. Tepo yezo mona mbalo botami. Asane sengwele ki yango tremble. Ok. Papa, comment on a Evi Kikuli, comment on sonne Aboubakar Kikuli. Alors, Gana comme musulman. Gana yo, te mon vanda na chambre moko. Bango basi côté moussos. Papa le bité, Gana gana na Suisse. Pour l'année. Oye bango après, bon, pas de problème. Boulou Ganga, imama baptisé, ba baptisé musulman. Ba memi tina palais. Alinga okende ko tuye moko ba memi epo bato ba kamwa ndenge ni ozo kende moko ba ne ba Karine aboti tati wata bon memanga ba memba ya komba na palin amoni pala munene Karine sombi atali palin abiso bo pona deja balobina otambolite batala kitibi na tamboli papa abia mokate bezobeta obani oba milika bana bobo tshaka na bana ngwa na tosaka mibeko mboka mende nga penza badi kaka mais bon bo tshaka ba milika biloko nanga bo tshaka kotoyo bo sombi bo tshaka kotoyo nga na ina bedi prière na so ba plan nga la ke basi kote na bino ta nga na zoya makelele te ponga pe na tshaka makelele te apche ba papier wana Karine signé en retard bo signé te aboke nga soyi. Papa Evi a signé. Koko Charlotte Atali Assembly alobi nzambe mwana nino tindi ezakaka mokano na Koko Charlotte ba signé. Koko Sampu pa ye a signé atakangi photo. A bombi photo a filmé lisusu. Atuni Karine o ba chinono habite au mwana. Ah OK. Allez, Evi Junior comment ça la vie, né? Toka mungongo na ite. Tala, botika baje.
bobakisela Karine Mokonzi likambo moko te oyo aza nango te bolongola ye mpe te eloko moko botika aza Karine Mokonzi icône na ndenge solo eza surnom te le grand mopao akopesa ete le grand mopao ayebi kilo ya komba icône ye moko apesa bakombo nyonso me ti lelo le grand mopao nano amibengi ye moko icône te ata journaliste asali erreur alobi yo le grand mopao oza na musique osoki kaka wana ngai naza na bato mitima nini yo bimisa soleil osoki kaka wana na banani ya banani yo za légende place wana alobaka te osoki wana alobaki no naza icône non icône ezali bato bagagi bakomo tuzwango surnom na bajournaliste mosusu bakomo zwango surnom icône ezali mystique mystérieux alors Karine Mokonzi aza icône na kanisa toyokani tonasukisa na betela bino mokinza bako ezaki belinga avanda na Belgique yo kesi londe na vanda boso bayeko ebisanga ke Evia zwa mwasi non kamwa alala fimo bono kamwa tempo eza bolingo à distance na place nyata savon so akute na mwa mundibu moko nyati bako ezaki belinga avanda na Belgique yo kesi londe na vanda boso bayeko ebisanga ke Evia zwa mwasi non kamwa alala fimo bono kamwa tempo eza bolingo à distance na place nyata savon so akute na mwa mundibu moko nyati bako ezaki belinga avanda na Belgique yo kesi londe na vanda boso bayeko ebisanga ke Evia zwa mwasi non kamwa alala fimo bono kamwa tempo eza bolingo à distance na place nyata savon so akute na mwa mundibu moko nyati bako ezaki belinga avanda na Belgique yo kesi londe na vanda boso bayeko ebisanga ke Evia zwa mwasi non kamwa alala fimo bono kamwa tempo eza bolingo à distance na place nyata savon so akute na mwa mundibu moko nyati bako ezaki belinga avanda na Belgique yo kesi londe na vanda boso bayeko ebisanga ke Evia zwa mwasi non kamwa alala fimo bono kamwa tempo eza bolingo à distance na place nyata savon so akute na mwa mundibu moko nyati bako ezaki belinga avanda na Belgique yo kesi londe na vanda boso bayeko ebisanga ke Evia zwa mwasi non kamwa alala fimo bono kamwa tempo eza bolingo à distance na place nyata savon so akute na mwa mundibu moko nyati bako ezaki belinga avanda na Belgique yo kesi londe na vanda boso bayeko ebisanga ke Evia zwa mwasi non kamwa alala fimo bono kamwa tempo eza bolingo à distance na place nyata savon so akute na mwa mundibu moko nyati Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne na chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss ya nyama ya danger, donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne na chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss ya nyama ya danger, donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.